le Gambo. Parce que le nous envoie lancement la fête ya maman Marie Mouli Kiawanga. Et que na kamba les fêtes à fou de sécurité. Donc là le maman nous a dit province de Chaka. Et comme carnaval, on retrouve sa maman Wana. Oya kita kitolo. Oya boya kité. Andimani mbala ko sala tali kama lelo ni pandani. Tout le monde entier. Le la maman Marie Mouli Kiawanga Marie Tijani. Olengani ya papa Timosi Mbangu. Nasana express la kaboyo. Mama Mouli Kiawanga ndikani kama international. Donc le temps na ngai na sai malobeza na ngai. Babita merci mama. Na kombo ya tata mwana pe tata moni le chef. Ba mercredi ça la kana yango. Parce que mercredi lelo ezali mercredi spécial. Mercredi spécial. C'est comme nous na porte. Ta vie. Ta vie. Maman Molenga ni a papa Simeki Mbangu. Mtoto na moni de tabwanata. Mbele le bakia, ngai na zamu ko pende. Kono sala molobelu, pembeni ya tata. Oyo bino ko senga, oveke pa ina ngai na senga pa ya tata, epekisama. Ya wana. Omona na metilite mwasi 38 banda peka boy. Asala musala ya Nzambe. Nani temona te. Ya wana mama oya bonyina lokumo. Biso ba ko bela ngala peti la ye. C'est la carnaval. C'est là. Et non ye. Naba mama ne se le pilibila. Et mama muda bendila lokumo. Ngai kombo la ngai maman révérende c'est la Yinda Émilie. Nazali présidente générale des vice en charge d'évangélisation. Et c'est nous mokolo ya lelo tozali kolata déjà annonce le 27 avril. Maman mwino na 1921 atika na mosala azalaki ye moko. Azalaki na mawa mais abatelaki likambo oyo ayekotika yango epai na biso naye tokomi ebele. Moko tokomi ebele nde tozali kolakisa esengo na biso na poso mama mingi amonaki biso toyelenge toye maboko yango boni lelo esengo. Lokola tosali carnaval tokomi kobongama mpona komata nkamba. Donc le 24 ya sanza oyo bamama nyonso okokota na kati ya nkamba Yelusalemu epai ya tokela komata te limilo na biso ya le 27 avril. Solo lelo toza na esengo monene mpona ntina ete ezalaki ekangamaki na kati na commission ete coup d'envoi ya fête ya 27 avril ekobanda lelo. Yango bokoti komona ndenge bamama batamboli mpona kolakisa ete bilulu ya mama muyo esi ebandi na dipai ezala na Europe, ezala na États-Unis, ezala na Canada. Biso banso le 24 avril esengeli tozwama na kati ya nkamba ya Yelusalemu mpona komanda bilulu na biso.